Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Mbote na bande konoso ya réflexion esika bozwami et le boso mes condoléances na pour le réflexion azana matanga ndeko na biso levo kufeli papa mes condoléances boso epai na ndeko levo pe na kat na ndeko noso na kat réflexion ya nzamba zo lokumu lelo pesi biso opportunité ya kosola lisusu ngebe na motuna ndeko autu kotuna ete ozaki na ndeko na yo obengisi ye aye na pota tiki mwasi atikali kota tikali atikali na kata ba famille na ye mais akomi kosala mobulu na ba famille balembi ye siko yo ndeko obengisaki ndeko na yo oke Kishasa okomi na Kishasa kuna famille wana eyebisi oke mwasi ndeko na yo awa kota tikalaki en tout cas asali buzoba mingi en tout cas pour ngai réponse na okene brève omoni trahison ezala malamu te na kat na couple donc tant moi ça ça est pensiante pour mobala ke koluka il fallait azala na kat na patience azela mais ya zelite a commencé la mobulu yo ndeko siko tango yo oyoki ba pesi information wana ezali kamba kobomba te foye bisande kona yo ce que ça le passe et ça le passe te m'informer ye moko ndem to ba ko décision à continuer ou bien tika pour ce que yo ko lobité moko ya ko découvrir que yo ndeko na yo kone ko yo kango oyebisi ete akoyina yo pe ba oyino ndeko na ye elike malamu o informer ye pote ayeba omoni be biloko mingi omoni yango moni nazomona surtout na bino bandeko bozana libanda mboka ba dépression za la mingi pe mibali mingi bazokufa pour makambo wana moni ezaka moi si so comme déconner et bébé ça déjà bébé ça ndako bébé ça foyer mobala comme on a difficulté à kota na mikakatano donc moi si azalo kola kiti ya mokonzi kita bokonzi bafanda ka mutu moko bafanda ko mibalete ndenge moi ça sali donc ce qui moi c'est déjà comme kobima ezala bato musu babimaka musu ezaka peta mususu lien famille na bango et katana te yango azosala buso bawana ofana libala te soso yo konto ofana kana moi sebo yo le souffrir misusu pe mona na kat na ye eza bizale la ye déjà ça kango bandakala ozo compare mususu ta mususu pe ke na kat na azobima bongo ta mususu mobali pe kota kazo tinde loko te medi yango te ko pesa ye motivo eleki malabu kutri ba kabona na bango ke asenge no ba kabona na bango ke asani ni akoka kosala koluka kosala babuso bawana pote tomoni na makambo ya distance Eve na Adam po mabe kote seki distance yango toke ba mingi na distance donc faut to yango na kata mabonde yango bata mo priba ebi nzemba voyage po na kata na distance pas diable profitaka soki Adam a déplacer a mukete tam su Eve banga ko kosa ete mais déplacement c'est là qui ya Adam ndi yango Eve soki bazo faciliter ko kosa e do yango po na ngai donc na bref donc na mukuse
na pona nga réponse eza ke okoyebisa ndeko na yo ekodépendre siko kita ye akoloba acontinue bien continuer te pour il y a des basipporta baza. Moi j'ai na témoignage moko ya sere moto za une église mobala aza 7 ans en Europe 7 ans na ba la bino 7 ans exactement quoi que ndaka libanda te mobali 7 ans en Europe donc ameki akeba Gabon akeba ni pa ke pote simbate na mitu azala ngola ba sele makamu do abeti 7 ans bakutana mobali te yango ndeko mwasi wana na 7 ans wana banda fanda kutuna na ndeko na ye ya mwasi ndeko na mwasa voyage atikala ye moko na ndako mobala futela ke ndako mais akenda kana buso banta bima kutute do ral lo baleka église ou bien que pas ya ndeko moko kaka église ke yemsu pona le salaire pona ko faire temps pona ko se distraire mais azo fanda 7 ans non pas botité so ba film surtout comme pekolo ba pena ke non te na mo pekolo so na pena botité na tela ke mais aza toujours pas au monde que mobali wana azo sala tout azo dépasser mbongo na ye yango zo mona base belé lelo bazo ba difficulté ya mabala bazo ba komi na ba difficulté pona nini na kati na bango maba sali ndeko wana tango ndeko na koma kolela kote ya kotika ozala kimete ala koma lelo ba pasteur ba konyo koma akoma la suli bala libala ko ya sundeni so kiso bebisa ke déjà ozo ko libala musu libala musu ko yate donc basi le bromo se libala ko la jouer babimisaki Adam kama kuwa moko babisemi balete kama kuwa moko pasala Eve sikoyo yo mwasi lelo mobile yo okomanda ba compte combien donc en tout cas en bref on a témoignage on de quoi moi ça la 7 ans donc 7 ans j'étais à là tia voyage ba so la ka na mobile to so la ko balance en Europe kuna pe faut ba ke azana soumission moko le soka robim faut pas yeba so ba une église so ba le na za une église na mijo na so bima na so ngandako mais pas na so mona ete mais nzambe likola so mona ye le saka ke faut ba to ba luka ka ba yeba nzambe babanga nzambe ndeko za malamu pourtant tozo ke le diable linga mabala te diable compliqué toujours mabala et le on dit bato bazanga ko yeba yangwana donc sika bato baza ini diable akapona ko bebisa alors siko so muta ibile tamolo kwa yakena edi akena tia ko reni na siko conséquence yangwana po nzambe aza juste soki ndeko na kotazali sala ne azobanga ne nzambe koto ya tia suka nzambe akabola bango kaka atande ko afundi pete nzambe ko ibika ndeko asala akabola bango omona ka ko zwazemi bele kamo ekuta mana ye omona ka basadi bakaboni en tout cas merci contribution na zakina ngawangwana